Ma mission TV, le miroir du monde. Bana oboza komona eza bana obalobaka na français les enfants trafiqués ou les enfants kidnappés. Ça veut dire que bana oyo batu ya mutema mabe bakanga bango bakabola bango na mabota na bango na Kasai baye na bango awa na Kinshasa pona kolakisa bango nzela ya mabe. Yango wana lelo to yambi bino pona ko dénoncer avec force makambo ya mabe oyo batu bazosala na bana oyo. Pana mama nde babengana ngai balobaka nazando ngande na sala ke papa kufa. Ngaba ibanga yi. Na ibayo. Bavemo bazala kingasana. Banani? Bavemo bo bazala kingasana. Bazoyo na ndenge nini betele biso lisolo ninge le kaka. Ngai bana kende pa. Ngai batindaka ngana kende pa Malik na biso na za bilamba. Poto za ka dimanche. Na chikapa. Na yo za bilamba pa Malik tukuta skona bavana babisinga kyo. Yaka na tinda yo le na eboe. Ba bisanga kyo. Tondo tegala kabiso boutique ngalo biwa ba bisinga kyo ka liboso le ba biko kota tokendo bazana mutuka na bango mokolo na koti boye tonga nga santu abo ba chubi nga tonga pongi na risko pongi toke ti tokomi na kikwiti ba cheka robirati anakin bango tina sko na ibela bango basaki bon et puis aussi bakanganga ndoki kenga za misala mabe makambo sa famille ezo freni ezangai batu bakufa ezaka ngai yango ngamo na kimanda kutona kimindaku apambe bakena kozongisa ngano ko tsa silika betanga nde atanga ayako tanga fe na loboko ngati fe atanga fe na loboko nde to na moni ke poto ko mosi ndenga mosu na kimi na ngasi to na kimi ya mbende ayako zonga ko na bako yimtaka na anakin to ya na anakin nde asundulanga peka bongo. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà banamboka balandi ya magazine tokundolango tozana isengoke ngonga yango oyo bolandaka biso pona koyeba nini ezali koleka awa na mboka na biso na émission na bino émission ya population parlement ya population oyo komi seul canal oyo na pokwa nyonso tout ba kinois ba congolais ba balandaka biso na YouTube na internet na ba oyo balandaka biso awa na Kinshasa bazelaka bayeba nini ba memeli biso mokolo ya lelo na magazine tokundolango boko comprendre que biso tozalaka toujours esika oyo babengaka biso pona kokende koluka masolo kokundola makambo elekaka na mboka na biso nazana esengo lisusu koyeba ke ezali ngonga oyo ebelemi pona koyeba nini ekoleka na mboka na biso précisément awa na Kinshasa. Okomona ke nazali banda ya plateau d'or na biso tozali wapi tozali ko se retrouver na commune ya Makala commune ya Makala musikate na université ya Kinshasa parce que ezaba commune etalani na Lemba côté intendance tozali donc juste côté ya rond-point oyo mema vers monga fula na oyo mema vers université ya Kinshasa soko zo mata vers rond-point oyo feu liolo asalaki staki mo monima wana tozawana na kati ya centre ndako ya biso ezali orphelinat ezali centre oyo ezali wana ko héberger pe ko encadrer ba garçon ba fille na ba garçon oyo to bengaka les enfants des rues ou bien ba to muso ba bengaka ngo vulgairement shege mais bazalaka ba shege te baza bana oyo bazalaka na ba parents mais de l'une ou de l'autre façon ba se retrouvaka na balabala le centre oyo eza ko récupérer bango pona ko fanda na bango ko soara na bango ko encadrer bango bokomona ke misu bazo tanga misu bazo sakana ba différents jeux mais problème o bengi biso lelo awa ezalaki ya kosolola na ba cadre ba responsable ya centre oyo bayebisa biso d'abord makamongo elekaka ndenge nini difficulté ni bazo retrouver baza ko trouver awa na kati ya orphelinat na bango pe catégorie nini ya bana baza na bango awa mbote ndeko Jean de Dieu mbote ndeko journaliste merci Monique tokiti na mabele na yo oyebisa biso kombo ya centre na catégorie différents encadrement ni bosalaka awa vis-à-vis ya ba enfants de la rue ndenge to bengaka bango. Merci mingi pona micro na bino ndenge bondimaki invitation na biso pe boye awa na centre na biso o ezali centre ndako ya biso ezali na commune Makala loko uti koloba précisément na quartier Mabulu D musika te na Ropengaba
awa biso toyambaka bana nyonso o baza na balabala ndenge uchi koloba na mboka na biso batumi ba mesana koloba bana baza ba shege mais shege za kombo ya biete baza bana lokola bana nyonso oyo bazala na ndako. Alors soki to bengi bino lelo toyambi bino awa eza pona esengo te pona biso komona bana oyo mais pona biso ezali pona ko dénoncer vraiment motema mabe oyo bandeko musu baza nango na kati na mboka na biso pona phénomène ya bana oyo boza komona eza kosala motema pasi mingi. Bana oyo boza komona eza bana oyo balobaka na français les enfants trafiqués ou les enfants kidnappés. Ça veut dire que bana oyo batu ya motema mabe bakanga bango bakabola bango na mabota na bango na Kasai baye na bango awa na Kinshasa pona kolakisa bango nzela ya mabe. Yango wana lelo toyambi bino pona ko dénoncer avec force makambo ya mabe oyo batu bazosala na bana oyo. Merci Ndeko Jean Didier. Avant tout côté na deuxième voilà ce que vous avez le deuxième sujet mais parce que d'abord bozana na bana les enfants de la rue au bino bo hébergaka mais comme ce qu'on a bana o ba trafica donc bana o ba commis na Kinshasa grâce ya trafic d'enfants o ezali loko kutu l'état zali ko telemela makasi trafic d'enfants surtout bana o baza bana mike boko mona bango pe to kotuna bango ba question poto yeba yebisa biso alors jusque là ba difficulté ni bozali ko rencontrer depuis centre ils appellent à combien d'années banda mkolonini et puis difficulté ni bozali ko rencontrer depuis centre oyo silaki ko banda surtout commune en mois de décembre to kokisa 15 ans na musala oyo eza na ba difficulté belé difficulté na biso ya liboso ezali ya komona ke batu mingi bamona kaka mwana soka aza na balabala aza na etina te aza muyibi aza ndoki tout console mais epesaka biso pasi mingi komona ke bana oyo mingi baza na balabala ba parents na bango ou bien ba membre ya ba famille na bango moko batu babenganaka bana eza difficile komona ke mwana kaka ye moko alamuki na tongo alobi lelo na kenanga na balabala bana mingi nde baza wana soko tuni bango ba question même na oyo bozoka kuna na sima bazotanga na madame Nasi soko tuni bango ba question ya pona ni yo na balabala makambo bana wana bakoloba eza difficile mingi koyoka ngona mutema vraiment na kolingana na zwa tamoko na zwa moko mama wa mwasi tantine mbote kombo nani Sarah yo uti wapi Namta Bakongo. Comment se retrouver na centre ndako ya biso? Bon, et puis aussi bakanganga ndoki kenga za misa mabe makambo sa famille ezo fweni za ngai batu bakufa eza kangai. Yango ngamo na kimanda kutona kimindaku apambe bakana kozongisa ngano ko msa silika betanga nde atanga ayako tanga faire na loboko. Atanga loboko ngati faire na loboko. Atanga faire na loboko. Ndeto na moni ke poto comme aussi andenga mosu na kimi na ngati na kimi ya mbende akozwa ko na bako yemtaka na anakin to ya na anakin de asundulanga pe ka bongo aba ataso esika otianga te mais tout appelle bande na kin na bande esika bazala te ozana juni na 14 ans vraiment bande ko balandi ya to kundulango pour comprendre moko ya témoignage ya mwana oyo azafanda kipa noko naye kofanda pa noko naye makambo tu ya mabe ya kana famille ye kaka yo solo na bano mingi ndeko Jean Didier oko biso ba raison tango solo na bana o ba yakawa ba raison pena makasi o ba ibisaka mingi sala ki bana ba se retrouver na ba centre d'hébergement ezala kanini ba benga bango ba fin de la rue bon ba raison mingi ndenge ya sala uchi ko bandeko ya mwasi ezala mingi les accusations de sorcellerie. Vraiment la grande majorité ya bana o bazana balabala mingi yo kaka ke bafunda bango ke azandoki soki peut-être na famille ya mwasi azobala te ou bien musala ezate na makambo nyonso ya mabe oyo yaka na famille kaka ke mwana te mutu azandoki. Alors soki mutu moko déjà na famille a se prononcer alobi ke mwana azandoki méfiance koti na famille mobimba elongwe na famille komi na quartier même na baveni bakomi koloba ke mwana azandoki yango nde sala ke bana mingi ba longoka na bandako na bango bakimaka na kozo exemple ya mwana oyo Shekina vient Shekina yaka oyo oza komona ekomona ye Shekina wamona komona nani wamona Shekina ufandi wapi uta wapi navandi na limite na 11e rue bapara baza bango somi bale bazali sikoyo yo se retrouver na centre awa ndeni nga bapara na ngande papa na mama nde babenga na ngai balobaki nazandoki ngande na sala ke papa kufa papa kufa ti azobela papa azobela
sikonde bango balobi ke non lokola papa azobela yo nde moto ozosala mpo papa abelaka. Ye ntango tokutani na ye apesi biso adresse ya famille nga moko personne aketi na 11 mai na couloir ya 11 mai nakutani na papa na mama. Le problème c'est que papa na ye abela maladi ya miso amonaka subie te. Alors c'est fait que na cadre ya kobela maladi ya miso balobi ke ye aza ndoki. Mais tango na meki kosolanga bapara bayebisinga babi surtout mama mwana alobi jamais mwana wana akozonga kuna te pa na bango. Bapesinga numéro ya téléphone ya tante ya mwana aza na chikapa balobi il serait mieux akende kuna musika comme ça bango bakomona ete bakozala à l'aise. Mais la question que je me pose, est-ce que ndoki a travaillera na musika ou bien ndoki peut travailler même soki aza na kati ya ndako akotravaille? Parce que soki bobengani mwana ke awa aza ndoki akende musika na chikapa bongo soki akomi na chikapa ke ndoki osila ou bien kozala kaka. Donc ce sont des fausses conceptions. Papa azobela toboyi te nga naza munganga te mpona yeba exactement eloko ni papa azosufri nango. Mais le fait ya kozwa malade ya papa koattribue yango na mwana pour dire ke soki papa azokufa miso eza mwana, c'est ce qui est très difficile. Et puis toyebi ke na mibeko likonzi ya mboka na biso constitution ezoboya kotanga ke mwana aza ndoki. Mpona biso baafricain l'enfant c'est une bénédiction. Mwana tango mutu nyonso abotaka mwana ezalaka esengo na famille. Mais ndenge nini lelo na mboka na biso ekomi ke bana bakomi bololo bana kaka bazalaka bandoki bamikolo bazalaka bandoki te. Wana nde sikoyo eloko epesaka biso pasi yango wana ya kotala ke na mboka na biso phénomène ekomi kaka ke bana bato bazalaka bandoki. Soki likambo moko ya mabe ezoleka na famille eza kaka bana, mais soki eza ya malamu donc eza bamikolo. Comment bino awa na centre ndako na biso bosalaka mpona koencadrer bana oyo kohéberger bango mpe konourrir bango et puis baza na nombre nini? Bon, biso awa ezala centre oyo babengaka milieu ouvert, ça veut dire que porte na biso ezalaka kokangama te, ezalaka polele chaque jour à partir ya 7h 8h toyambaka bana. Bana awa bautaka côté nyonso na ville ya Kinshasa. Bamusu bautaka ba Maluku, bautaka ba Kasangulu, Kipese, ba Congo, mwana nyonso ayaka awa autaka côté moko alingi. Biso toyambaka bana, totunaka mwana uta wapi koyeba identité na ye, tozala na ba fiche na biso, o ba bien ba fiche d'écoute, ba fiche d'identification, tozala ba élément nyonso mwana pesa biso. Et puis totunaka mwana soki akolinga ko accompagner biso place ba parents na ye bazali toki ko négocier na bango o to va faire des enquêtes pour que mwana azonga na ndako. Soki peut-être histoire ya mwana eza très difficile, mwana muso moni ta muso ba torturer ge mingi ya ko babite frère ngana okenete bokeka bino moko to kende to kotia contact na famille soki famille mona to solo na bango soki balingi toki kozongisela bango mwana na bango na ndako wana nde étape mususu ya ka banda o biso to lebaka na musala na biso ke après la réunification le travail commence. Le travail commence, ça veut dire que ndenge ni to sala pour stabiliser mwana wana parce que mwana o awume na balabala so ko yene ka otikele papa na maman merci na yo tikela bino mwana lobi awuzonga lisusu mais za moi misala musu auto tiaka en place pour na ko ke mwana awumela na ndako. Parce qu'il faut que si besoin ça combien si besoin ça combien na ba famille na ba biso to sito zone ça déjà na ba donner na biso za ba machine na biso banda ça de bandi plus de 2000 enfants. Donc to zala na objectif principal to tiaka pour toute une année. Plus ou moins il faut toujours na moins 200 enfants bazonga na ndako bato peut-être ba yoka biso na nzela ya singa ba mona ngo loko ezala ngo maseki ou bien peut-être ba kolba ezala ngo eloko moko ya gravité ou bien peut-être ba kolba non eleki belé mais biso eza objectif de tia nazanga moko te bazonga ka pena bazongi pena bozo landela pe boyeba ke bazonga ka vie normale na ba famille na bango bazonga ka vraiment soki peut-être na mikolo roya olingi témoignage toko kitana peut-être na quartier moko boy ou bien na Kingabwa ou bien na Kimbanseki ou bien wapi ke bana o biso to si dozongi ça déjà na bandako na bango bazepa ba parents na bango bazotanga bamusupe basi bazwa ba diplôme bako témoigner mais pour na lelo je pense qu'ils arrivent vraiment que biso to dénoncer bateau ba yeba raté. Et puis là on a bossé na mois d'avril le 12 avril et la journée internationale pour les enfants de la rue to uta iko fêter ngomiko leleki mais loko la lelo ezape les 30 ans na suka sando fait du mois yango na sepe ke boya parce que to mega ko beta susu 7 na likambo wana batu mingi bamona kaka mwana soka za na balabala azanga tina aza mutu moko ya kosakana te aza mutu aza na ba droit na ye ka bien même ke ba para o babota ba boya ke ba bengani aza na balabala mais biso ba mususu o to mona bango na balabala to za na droit ya ko protéger bango mobeko likonzi ya mboka na biso lobi ke non mwana nyonso aza na droit ya kokola place mikolo bazali parce que qui est enfant de 0 à 18 ans aza mutu moko aza mineur ba acte nyonso azo poser aza irresponsable yango biso o to za ba mikolo esengeli to sunga bango même ba mingi biso to mona nini to bengana bango to beta bango to sala bango ba n'importe na tuna ki nombre lobi ke za centre milieu ouvert mo yotanga nombre te parce que bayaka bazonga ka te nombre e bani net awa so to bimisi kaye na biso ya présence to mona ke par jour awa to yamba bana bayaka autour de une 40 à 50 et variaka mo comme so ba yana bango bayeba 50 surtout so ne baza awa so boyesi bango ke non boyesi ba massa na bino lobi boya bele poto saka na bango une sortie par mois
tomemaka bango côté ba ya pembe nete za mwa rivière basaka na basukoli parce que tout le monde que awa so to so la bango mingi moko baza moi boy mais tant bomemi bango na place moko baza détendu ba so la bière kitoko mona mwana mususu abanda ko banga ko betela bino solo ndako mekuna akoloba polele akoloba suma kwa mso ebele bayaka ba dame bazongi pale boli siko bino bono sala bango na ba fond nini yango na lingaki obeta c'était avant tout on a deuxième sujet sur la trafic d'enfants siko ba baza bino bo sala nini pour bo nourrir bango et puis na moni msupe on dirait ba olala bon ko lia ya bana oyo ezaki ezambongo na biso déjà bato ya mutema malamu nde o ba yebi centre oyo batindaka mo ba dona bango poke biso to mika ko sunga bana oyo mutu moko biso nyoso oyo tosalaka mutu moko atiaka liboko na poche azate eza kaka oyo bato ya mutema malamu batindaka yango nde esalaka ke bana oyo balia bayaka na ntongo bamelaka ti basakani oyo baza kuna na kati ya salle madame azotangisa bango parce que ezana bana mosusu bakima bandako bazwana no chance wana te mpa na baparent na bango ya kotanga bamosusu mpe bakata classe nde tomekaka koyeba baniveau na bango déjà mpona koprépare biso ntango tokozongisa na ndako na niveau ya classe nini tokokotisa mwana et puis soki balie na à partir ya 14-15 activité suki wana mingi kala mingi tokomona so babimi babetaka babale baza na baje ebele basakana awa bamisu balala awa par exemple neti bango oya basi balala awa te ya basi centre na bango eza mopanzi kuna visiter yango mais neti baoyo nyonso oyo tozosalela émission lelo oyo baza bana ya oyo bazalaki trafiqué ça veut dire bato ya motema mabe bayiba bango na Kasai baya na bango awa mpona kolakisa bango makambo mabe nini koyiba basaki bamama na wenze kokende kokata bato bagilete bano nyonso ndenge baza wana soko otuni bango okoyoka makambo nini bato moko boye bayiba bango na baprovince baya na bango na kini voilà donc émission oyo soki lelo tozosala yango eza vraiment mpona bana oyo yango ndenge nalobaki na début ke mpona nini motema mabe boye na biso bakongolais bato mosusu balobaka toyoka baphénomène mosusu na tomona yango na batv eutaka mosika mais oyo eza likambo ezoleka na mboka na biso yango oyo biso toliaka ngulu litoi moko te yaka mbote kombono nani kanku outi province nini Chikapa ezali na kati ya province ya Kasai outi Chikapa comment on se retrouver awa na Kinshasa ngabayiba ngai na ibayo bavemo bazala kingasani banani bavemo bo bazala kota kingasani bazoyo na ndenge nini betele biso lisolo ndenge ele kaka ngai bandaki kende pa ngai batindaka ngai nakende pa mamaleki na biso nazwa bilamba po tozalaka dimanche na Chikapa nage uzwa bilamba pa mamaleki tokutana sikona bavyana bayebisingaki o yaka natinda yo lere na ye boye bayebisangaki o tondo tekelaka biso boutique nga lobi bayebisingaki o ka liboso le babiki o kota tokende bazana mutuka na bango mokolo na koti boye tomeka na kati ya mutuka boye bacubi nga tonga pongi nalali siko pongi toke ti tokomi na kikwiti batie carburant ti na kini bango nyoti na siko nayibela bango basaki so yibaki basaki soko yibi okepesa bango baza kote nini nakinga sana. C'est bon, merci Fanda. Eza pasi bandeko walandi eza film te tozali sur place awa na kati ya centre ndako ya biso awa na Kinshasa mwana uti Chikapa mususu ya mbote yo kombo nani Kamba oza na âge ni na 14 ans uti province ni province ya Kasai na Chikapa yo pe Chikapa yo baso ndeni na bazonga tango na kimi pala biso bayebisaki nana kindoki tango na fanda liboso église tango na fanda liboso église mosusu boye église kombo nini ponga pe na bichi Chikapa bien catholique église catholique ya Chikapa côté soko le 6 heures na ka pembeni moko na 6 heures OK pembeni na 6 heures ndeba akutana liboso na fanda na liboso ana ba moko ya yebisinga keo na luka mwa mosusu tokene Kinshasa po ana bandokete kelanga biloko ndinga na boyaki afosinga kaka ke so lingi no tokoke tango na moni pe na Chikapa na sofifa na ke Kinshasa na bandotika na babelo na ko bandoza tama mike mba moko nde toyena eti na Kingasani ta tokomi na Kingasani mba moko babando betanga ke na bandoke yibela bango basake so na yibite babando betanga comment ya ko se retrouver na kati ya centre ndako tango na kima bato na nde balakisa centre ndako biso OK kendo Fanda bandeko bozolanda ba témoignage na kolinga siko nazwa est-ce que zaka bato province kaka Chikapa nani yo yaka ye auti Mbujimai ye bazwaki na Mbujimai baye na ye makolo Mbujimai kananga tika ye moko aloba
Mbote. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Donati. Donna nani? Donati yam. Donati yamba outi wapi? Auta Mbujimai. Ozana jini? Nana 10 ans. 10 ans. Mais comment se retrouver dans centre? Na Kinshasa pe Mbujimai Kinshasa ya musika quand même. Oya kandeni. Ngai nazalaki pa na biso kuna. Yaya moko boya yaka ayebisingaka yaka tokende na sombele blamba ngai na yebiseka ngai nana posa blamba te nazongi pa na biso akangi nga siko akosinga na mutuka tango akosinga na mutuka balobi o na nde bakotiso na mutuka tokena kananga toketi makolo ti chikapa baya yebisa biso bazota musoma koloti kananga ti chikapa sikoyo tanto komona chikapa tozwi mutuka toye nango awa donc toye na mutuka babandi koyebisa biso ke o awa ezali mosala wa koyiba nde toye na yebo oyiba soki oyibi te tokange ajo wana yo na 10 ans baso yaka koyiba oyebisa biso batolo banasona baona munoko nchiluba bavu bakwambile chini babu bangambila nani bani nikala ni babibuta bya ba mama kubambila nani mama chitungi bato bobu kungambila yo kuyiba to tutukushebe mama kumambila nani kashibyani pinga jabyani kwetu yeye kwamba nani tena nguinga jato anuwe wa mwebi donc ce qui te comprendre que nous fanda ça dinga bien te ça dinga bien te tango bakombaki ne awa na kin batekaki ye loba yebisa bango ndenge batekaki nga epa ya moko bo tango batekaki nga bapesi $200 tango bapesi $200 yawa na zinga pe akomi kotangisa nga kowaki moyibi vraiment bandeko eloko ya pasi boye umelaka te tokomi na suka ya émission ndeko Jean Didier nakoki kolobisa bango nyonso surtout mpona comprendre que baza na baka presque ndenge moko donc essentiel oyo nde tozwi yo siko message oyo oza nango à l'endroit ya baautorité ya mboka oyo ezali nini par rapport à bamakambo nyonso tocholande pa bana. Mais merci mpona maloba message oyo ngai naza nango mpona bana oyo eza boye centre oyo ezosala mosala nango na décembre tokokisa 10 ans mais ça fait plus de 3 ans que tozomona phénomène oyo yango ngai personnellement parce que ngai pe na tangi pe c'est pas pour dire que sozo sala musala ya bana oza mutu moko kaka boye ngai ndenge naza politologue information yango balobi que les garants des institutions ya mboka eza chef de l'état ngai message na ngai liboso eza pa mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi tala bana oyo bazo souffrir eza volonté na bango te bato ya motema mabe bazozwa bana oyo kuna na mboka na Kasai bazoya na bango awa baya kolakisa bango banzela ya mabe nga message nange ezake mutu nyonso oyo aza pembela mokonzi ya mboka peut-être ya koyoka biso te mutu nyonso aza pembela mokonzi ya mboka ayebisa mokonzi ya mboka aya kosunga biso rapidement bana oyo bazongi mpona bapara na bango parce que ndenge baza awa nga mutu nazaka responsable vis-à-vis na bango eza sate na ngate mais nga mutu nazaka vis-à-vis na bango chaque jour na tongo so na koti ya bazobena matu mes frères to ume to kende mukoni yango message na ngai ya liboso ezake soki mokonzi ya mboka koyoka ngate mutu nyonso akoyoka aza pembela mokonzi ya mboka ayebisa ye rapidement aya kosunga biso bana oyo bazongi mpona baboti na bango ezala papa premier ministre ezala batu nyonso ya Grand Kasai ya motema mabe batu motema malamu plutôt batu nyonso ya motema malamu o baza ba congolais eza baza na mboka na biso eza baza libanda ya mboka na biso basa rapidement tokopesa numéro na biso babenga biso sope balingi baye awa pesa numéro kambala numéro na ngai eza numéro si adresse na numéro eza compliqué eza 081 069 81 49 081 069 81 49 eza nango compliqué te adresse na biso toza awa centre ndako ya biso eza awa so komika na triangle oyo ekendaka na campus place papa Liolo atikela biso monument ya mama aza na molangi na mutu pe ya sonam papa Liolo otuni kaka wana espace funéraire Mayelos soko tuniki nazoluka centre ndako ya biso bakoindike yo facilement to pe wakobosana soki aye na paroisse Sainte Christine
Oezana Rompenga, église catholique Sainte-Christine, à Tuniwana, Tozoluka, frère Jean Didier Nazawana, très disponible, na Woyamba Bango. Mutu Nyoso, Ezala papa premier ministre, Ezala président ya Gra Kasai, Baïbsanga, Ezala Soki honorable Denis Kamba, Soki Nani, Ezala honorable Ngoy Kasanji, Bamama Chalamwana, JB Piana, Mutu Nyoso, Ekolo Nyoso, Ezala Oza Mutu ya opposition, Ezala Oza Mutu ya majorité, Oza catholique, Oza protestant, Oza musulman. Voici les enfants qui souffrent par la mauvaise volonté de d'autres personnes. Nous voulons mettre fin à ce phénomène et de nous à rapatrier ces enfants chez leurs parents. Ezali Passi. Demande ya frère Jean Didier, o Ezali encadrer bana oyo awa azali ko la responsable direct na bango Ezali abomba ka bango te botinda ba don poiler sa ka bango te. Mais botinda nde moyen oyo akoki ko futela bango billet po bango ya kana nzela mituka mais moyen ya ko futela bango pe transport n'importe quel transport bazonga na babisika ba trafica ki bango to bana o bozo mona sima na ngai bazali bana o bayiba ki bango na Kasai bayina bango e pa batu bo batangisa bango ki moyibi tango bamoni ke bisika bazali baza maltraité nde bakitaka awa na centre ndako ya biso batu bayiko lakisa bango parce que centre ndako héberger baye ko kita awa yango voilà pourquoi bakomi ko déranger bakolo centre ke bazana posa bazonga na chikapa muso zonga mbujimai do bazebele baba ka ebele tozoki mo échantillon sima na biso po to solola na bango bomoni pe fi moko ba repasser kaka ne fiske po balobi razandoki baka o eza ebele bokomona pe tozo visiter pe mende ko to mona pe boza l'hôpital to moni école to moni bazo lamba finalement on dirait boza organisé quand même si toza organisé parce que hôpital on a ezaka pona banani centre de santé wana eza ya ofele eza pona bango bakisi nyonso eza pona bango bakana bango mingi ezaka mwa bapota nde bazaka na balabala mwa violence mwa likofi mwa pota be mwa gilette bayaka wana kozwa bo baya musu pe ya basi mwa bakaya mwa bainfection bayaka eza na baservice eza wana mpona kosunga bango. Merci beaucoup Bandeko. Bouti Kolanda, tozalaki en direct Nandeko Didier Wazali, responsable direct na kati ya centre ndako ya biso ezali ko héberger les enfants de la rue ndenge to benga bango et les enfants trafiqués. Pour bana o mususu bazawa ba trafic ba yibi bango ba yawa ba teki bango na ba $200 côté ba keba komo nyokola bango ba kimi ba ina centre sali passe a to ba zo varier entre 10 à 15 ans vraiment Bandeko ya 15 akoza kuna na kati na alphabet azotanga bana ba yibi muta 15 azat ba otanga na kati. Merci beaucoup Ndeko Jean Didier tozana eloko kolobate to kitaki sur terrain pona to vérifier likambo pe to moni bana bango moko ba témoigner que baza trafiqué tozana fiston ndanga sima caméra merveille to na montage toza wana bana tomoni ambiance eza kitoko o message na bango eloko to ko peso eza kaka merci message na yo e ko komela ba konzi yo sengi message komi tu quoi émission na biso eza émission population parlement populaire bazolanda yo déjà ba ko réagir so pe ba ko réagir te nzamba ko songa mais bana oyo na ndenge na yo ki wala posa bozonga na bino za posa bozonga la province na bino awa te bolinga bozonga siko bosengi nini na bakonzi Tuana posa kozonga bakonzi basala ndeni basunga biso. Ok, merci Bolandi bino moko eloko olobeza tenga na yo to silisi to pesa na mbote nde yango ezali ko lakisa keno prochainement pe to koya pona ko vérifier ce qui makambo évoluer à chaque fois pe so pe to appel to ko benga yo pe po to yebisa yo ndenge bato bakanisi pona bana o bazonga na ba province na bango soki na mutela mutuka soki na zela ya nini olobi na osepela mingi soki ba réaction kozala soki pe bakei bino moko bokoya kozwa témoignage ya koyeba jour nini bana bakokende et puis voyage na bango eza ndeni. Merci beaucoup. C'est mingi parce que ngamo na sina sala expérience ya nzela wana ya Kikwit komata po ya Lwange tiko koma Chikapa eza nzela moko très difficile o sepelaka mingi bato mtema malamu ba disposer ba billet pour que bana ba matika ka ndenge balobaka na tulu ba matini ndeke mbala moko bakiti kuna ça va ba komata ndeke ndengo lobi. Merci beaucoup bana baya ngai na bino tokutana soki bolingi bokende Chikapa soki bolingi bokende Chikapa ngana ozala oh chéri na biso otika lawa ngana oya kobala ye na oya kobala ye te azala na oya kobala lokola ba repasser eboye ma bien mabe makasi. Ma mission TV, le miroir du monde.